Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter. Nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Une nation des libertés, Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Bozali bongo bobo meseni na Sentinel TV na ngonga ya Breaking News. Breaking News basangwa Congo en tout cas eza koyinda. Félicitations na bana mboka, félicitations na ba combattant nyonso ya Paris, basangani apareko ba groupe nyonso tout ya résistance et sangani pe lobi loba moko. Merci mingi. Bande Kwebele balongo déjà Angleterre bakatisi, bana Bundes bakatisi, bana Hollande bakatisi, bana Switzerland, bana Belgique, bana partout bakosangana bana Paris pona kosukisa lisolo ya petit oyo tozo benga emi kwa pen petit oyo bafutie mbongo na clan Kabila po ya kotsa défi na biso ba combattant. Concert wana ezali annulé. Peloko na sepeli mingi ba musicien fait ya nani ya Mukwapin héritier ba comprendre que ba yaki na bango poto ba benani déjà mingi basi ba kimi base pa batata mwasi ba noko ba membre famille pour ba boyi na bango le 15 et souki la ba mabe. En réalité lokola ba musicien baza na conscience te bazo kanisa biso beli maboma soki to pekisa ba concert ezali ndenge ya ko frapper pouvoir wana occupation pe ndenge ya ko frapper ba artistes et musiciens oyo bazo travailler na ba criminel parce que na mboka na biso bazo boma ba force commune ali il faut la malade il faut la mutu moko za aliéné pour oyo travailler na bato ndenge wana pe ya kobeta concert mais lokola ba musicien e bandaki na JB ayokite Fali ayokite ye Mukwapin bien kazana sida olia luka place à miracle abika azwa koluka kotia tembena mikolo boye bisangai ndava nazala pasteur nazala producteur ya orchestre belé tambour le valois Victor Eleison viva la musica Wenge El Paris. Alors na yoka ba musique ya ba grand-père Bozi Bozian nazo ebate héritier
mukwape na Olympia kobetela bino nzembo nini miziki nini o héritier ayebi soki tabule ya beta Olympia plus de 2 semaines azaki na répertoire bandeko mususu nyonso baleka na Olympia bazaki na répertoire héritier mukwape abandi miziki mukolo nini pe aza na nzembo nini oyo ya kobetela na Olympia pe bata maboma ezali bino bozoyamba bango bino bozolanda bango yozaka na mikili oyolanda ye na africain o auti koya o memele saki obetele maboko to comprendre ke bato bele bayoteka babude bana babude baya awa bato baya nzela makolo bakoma awa ya mwana ti lelo azaka na mikili ma viva lokola na Afrique bato lokola ba musicien lokola bazotia tembe esengeli to sengaka lisusu ba annulation ba concert te botiki ye ki akobeta concert bosombi pe tike bopesi muto mandefu mbongo abeti ye masasi en public soki musicien moko akufi en pleine scène bango nyonso bakobanga bamona likambo eza sérieux parce que mboka oyo bazonyokola eza mboka na ye soki ye mukwape aye poto est-ce que ba cousin na ye est-ce que ba membre ya famille na ye aye na bango alors pourquoi au lieu à rejoindre biso au lieu à comprendre que bato ba na poto bazo lité biso to na poto to liaka 3 fois toza véhiculer toza na bandako nyonso nyonso tout mais tozo bunda pona bien na bino tokoka ko croiser pe les bras to bi esuki nango toza na biso ba citoyen koto yo bana na biso ba bana ba koto yo to kaboi na bino to tinda bino ba mandat et puis makambo na bino etali biso te mais tala inconscience na bango na ki patriotisme ezangi bango likolo ya bambongo ezanga tina oyo butoko kufa tokotika ngo bazo ya ko risquer vie na bango bino bato bozo babokende concert ya héritier boyebisanga nzembo na eza nini répertoire ni bokendo bina ba Olympia ngo esili valeur batia Olympia tabulei batia Olympia ba grand nyonso tu ya musique na biso baleka kuna ba no tia pe Olympia o héritier o nano sokwami bien te o nano azali propre te o nano ayebi no ko régler pantalon te nde mutu o bino bozo kendo landa alors biso bana poto to se décider tour oyo soki musicien ye to kima so na ba préfecture te ya ko senga annulation to lukaka mutu mandefu to pesi misolo alors en plein concert ba beti mbuma na banzi ba kolapa ko yaka susu ko sala ba vantira ndengwa et aux amalando félicitations na bana Paris nyos alors lelo oyo na eko sala émission oyo pona kolobela lisolo ya komba ndenge yali komba to moni ba combattant nyonso basangani parce que l'air est grave Corneille Nanga azo aider Kabila na ko tricher na ko sakana biso soki le 31 décembre Kabila babomi été l'élection salamité Kabila longo président de la République to tie moto mususu opposition a même biso na transition a ina net na Burkina Faso to sali élection sans Kabila parce que tous en a problème te eza Kabila nde moto azo boya ko organiser élection parce que azana ba congolais lokola ba Corneille Nanga lokola ba bita ba congolais mususu bazawana oyo lokola ba Lumbala lokola bolenga ngoi lokola ba Chibala ba Venturier ba Vanupier bangonde bazo faciliter buzo bawana alors to batinelinga vidéo moko esalinga pasi sur Christian Mananga omoni bisole toyaka tozaka contre batute na lobelaka sur Papa Ngwanda na lobelaka sur opposition na lobela sur Tshisekedi na lobela sur Nemonansemi nyonso wana nazana problème personnel na bango te mais na lingaka basala musala ndenge ba congolais balingi c'est-à-dire octobre en occupation un vrai congolais au pouvoir mais boye bisa biso nazo kamwa ba mama ba papa bazolanda Christian Mananga na yebite avenir na bango zanini projet de société zanini Christian Mananga représente quoi et batwango nyonso na tali bango soko moni bango nyonso ou baza ba envoûté ou bana ba problème personnel omona ke baza ba envoûté tout na bango ba église ni ba ressemble ba passer na bango nani omona ba passer na bango so ba ndokité ba passer na bango ba collabo so ba collabo te baza batu o baza na kati ya franc-maçon alors soki oponi pasteur amabe
okopona pe l'idée politique à mabe, okopona pe ba camarade à mabe, vi na yo mobimba ekozala mabe na mabe. Tango bozolo ba kezali nouveau Zaïre. Boye bisabiso likambo nini ya Zaïre ya malamu oyo esalaki ancien Zaïre, yango bino bolingo copier nouveau Zaïre. Alors, tolanda na nou vidéo oyo, bolanda batu nde bazo telengana, batu bazanga scripture, batu oyo bazanga ba problème spirituel, batu bazanga envoûté, boyo kama kambo bazo kumisa Christian Mananga, oyo asimisa bino minduki, amema bino soki na ba pays ya Georgie, bosima minduki, bino tu bozanga na Angleterre, soko kangaka photo na munduki, ba afficha yo na service secret anglais. Alors, ba mema bino, aïpsa bino ki na 2015 au pouvoir, ti le lois au pouvoir te. Tomonie a komi ki camarade na PD moko ya basango bazaka na Vatican. Est-ce que ba PD ya basango doit pesa ka pouvoir? Et ti le lo programme nezani. Alors ils ont kamusanga batu baza ebele envoûté. Tolanda vidéo oyo nazo songela bino. Libérateur yeyo, mwana bino yeyo, ba mama nyoso mwana Congo, na monde entier, partout aux États-Unis, mwana na bino yeyo, Christian yeyo, Christian Malanga yeyo, ako libéré Congo, mwana bino yeyo, bapesa ye maboko mokako swa, otumboli ba mama, otumboli Christian Malanga, nouveau président ya Congo, ba mama bokukana te, bozala sima mwana bino ako libéré Congo passe leki, nouveau Zaïre, nouveau Zaïre flambo yango ya telemi, nouveau Zaïre yango yo, nouveau Zaïre yango yo. Oye bebaki, oye bungaki, fale azaiweza kozonga, yokumu azaiweza kozonga, utakosa binote, bona Kabila esili, maintenant c'est Christian Malanga, mwana oyo nzamba poli, la télémisi, bona kokamba mboka la biso Congo, utakosa binote, nouveau Zaïre, tozalaka Zaïre moto na lokumu, Zaïre moto na pifo, Zaïre moto na valeur, yelo tokoma pamba, mama, lebe kozonga nzamba tindi, mwana ya muke, mwana ye ateli mpona kokamba Zaïre, utakosa binote, vive le nouveau Zaïre, vive Christian Malanga. Akamisa kiniseki, totale mene kontezole, nagame kunda kanambe, ilombe bana ya Congo, on dirait que l'Angleterre, bana ya Kimbangu, alobi bakolonga, ndengo yoto kobola, lambo kanyoso, elena peotuma, bakoloba ndenge ya kombato, ndengo yoto kobola, lambo kanyoso, elena peotuma.
tozongi na plateau bouti kolanda video ndenge ezokolakisa bino ke bato bamama wana nyonso tu baza na posa mboka eza libere bazoluka lider me bamama wana babungi nzela mpo balandi moto oyo azalaki Kadogo na 2006 ase présentaki lokola candidat ya députation aeshuaki na Ngaba. Alors ndenge nini moto oyo aza Kadogo, moto oyo azalaki na PPRD, subitement aya kokoma libérateur. Et puis libération eumeli depuis 2015 ti lelo ba promesse na ba promesse tokoma koyoka soka ye même na Londres même na wapi akoti mabala pe na bandako mususu bazolalisa na chambre bana basi boyebi ke na mpoto awa bana basi ba chambre na mangeza ba couleur ya pink donc ba couleur rose ya ba chambre. Un leader soit comme une sika ou à la futur président de la République, il faut aller en hôtel, il faut aller à la place à Kitoko, à koyate kolala ka na chambre ya bana ko welela ka ba chambre na bana. Et na ko apprendre bino ke bino mibali obozoti ka basi na bino balanda kaye, soki lobby basi na bino ba mona ina ba zemi, eza faute na bino proposa mibali ba bololé, boyebi ko tanga ba signe ba tante, boyebi ko yebate qui est un leader qui ne l'est pas. Tant bozolo ba nouveau Zaï, na drapeau Zaï, boyebi sanga pasi nyonso tozomona lelo, ezali pasi oyo Zaï retikela biso. Nani akomisaka Kengo Wadondo 4 fois premier ministre et pourtant Kengo Wadondo azala jamais citoyen congolais, c'est un Rwandais polonais. Alors lelo pe malgré na epa Kengo Wadondo una tomoni batutu ba kimie parce que comme na 82 ans, tribalisme yo salama, régionalisme yo salama, bato nyonso tu baza kuna ba comprendre ba kimie. Donc na bato balobaka ke na fingi bino kaka bato pe ba kofinga nga etali bino nga naza kuna te mais nazolinga kofungola bino miso ke Christian Mananga azali un usurpateur, azali ko représenter eloko moko te et a libérer mboka te. Na lobana bino na Congo mikili na 2012 là nazali na Paris, bolanda ba image wana ali oyo na lobaka yango ezokokisa malelo. Donc bino ba mama oyo tu bozolanda Christian Malanga na mibali na bino boluka ba pasteur a solo boluka délivrance na bino parce que c'est pas normal bolanda mutu oyo azana vision te, mutu oyo azo kolalaka na chambre ba bana na bino pe mutu oyo azokotaka mabala partout azokende pe kokosa bino ki akozwa pouvoir kokosa bino komema bino na basango tomona bato bakutana na pape tomona bango ndenge papa yamba bango mais ye ake na balcon pape malanda ngombe azowelisa kiakeda okutana pape na bino na kosenga na Maizo oyo atunake ba question bien que Maizo akoma kokima ko s'afficher na ye bavanda atune ba question à cœur ouvert vision nezanini objectif nezanini plan d'action nezanini et à reçoit pouvoir mon colonel pe surtout pour nani nangonga oyo azosalela drapeau oyo enyokola biso 32 ans vrai drapeau à Congo yango autosula indépendance. Donc lelo nayaki spécialement ko traiter dossier oyo pour batolé batindelinga ba vidéo pasteur lobela vidéo oyo tala leader na biso ye aza leader te c'était des usurpateurs azumbonga kanambe pour ala lisabino pongi ndenge ba faux leader mingi bazo sala lelo mais ingeta toza ini na lingi bino mingi toza bomoko na bino o amoni ke na lobi bien te soto kuta na nzelo za prêt to ko bagarrer na biso comme ça soza makaso betinga. Breaking news. Merci. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça. L'Amérique comprend maintenant qu'avec le glissement et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper
et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça, parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump, qui va l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc, l'Amérique, la France, la Belgique, Nations Unies, Angola, Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir. Il y a beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec les honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas.